Donc, que chef coutumier, c'est qui en fait? Parce que tout comme on a amalgame belé pour un chef coutumier, or qu'un chef coutumier n'est rien d'autre que gardien du temple. Kobandana chef coutumier à Yambo ou à Mukili. Tu es bien quand même. Peut-être Bandeko va éviter. Peut-être les premier chef coutumier c'est Adam. Un chef coutumier, ma belle goza ya moroté. Ma belle eza yo, eza anga, eza ba congolais nyonso. Alors, ce qui est évidemment et que ma belle wana et goza la oui certainement kokono mogoboé atikara ma belle et ainsi de suite, mais il faut ezala na contrôle ko landela yango ce qui évidemment ezala ki ma belle il y a chef coutumier mogoboé ba landela yango ce qui ezaki ezaki ya bango c'est bon. Mutamu kendi Congo ego marché te ce qui to vandité. Yangwana moni ébauche ou mémorandum constitutionnel, conférence constitutionnelle, réinventons un autre modèle de gouvernance selon notre culture. Donc, au Kotisango, depuis l'époque à Joseph Kabila, au Kotisango et pas à Félix Tshisekedi, tous en a preuve, il y a accusé des réceptions. Biso tous en a culture à parti politique. Démocratie, c'est la culture politique n'a bisoté. Yangwana papa Diangenda, alobara que démocratie, c'est le cadeau empoisonné pour l'Afrique. Dans les vents pour l'indépendance, France, Pona koluka kotinda mwana na yo akende kotanga na mikili ya poto tope oteka bandaku pote bana na yo bakende kotanga na mikili ya poto kasi balia bambongo tala occasion oyo fondation au parler epesi yo pona kotinda mwana na yo akende kotanga na mikili ya poto yango yo lokola na mboka ya Tunisie oza mobimba bakomisi mwana na ba université ya kuna nyonso kitoko Chypre, Canada, États-Unis, oza mobimba ya Schengen, ya Dubai, awa nyonso ezali na fondation au parler bazo sunga batu makasi adresse ezaka katsemoko na avenue Kassavubu numéro 51 à l'enceinte du bâtiment Carrefour des Jeunes. Tope obengi bango na ba numéro ya téléphone oyo plus 243 82 1 006 172 Topé na plus 243 85 21 43. Mbote Mokil Mobimba au parleur ce soit les lits c'est-à-dire que misale bandi tongo itani topé butu et zokota tinani bolandara biso parce que tozali lelo média ezali kolobisa Mokil Mobimba média oyo ezali kolamusa moto nyonso moindo nyonso kongo nyonso ya solo tina nini to ganga makasi kokoriko lelo partout tozali un peu kokote zo sala biso plaisir makasi bien que tozali un peu na mawa tozana mawa parce que bitumba na mboka na biso ezali ko silate to mona ki ezali ki na ngambo ya isika to bengaka est to mona ba Goma ba Bukavu bitumba o ekote la biso des années et lelo et comme les biso déjà na capitale tant to mona bandeko na plateau de bateke bazali kobenga biso bazali kolela bandeko na maluku awa déjà c'est à dire que monguna côté les biso déjà na ndaku to kanise ki na musika to zaki ya kobeta ba concert kobina to zo kanise ki biso na capitale to zali malamu mais oyo lelo komi pa na biso to fungola misu to zaki na ba fumu misusu ba ça qui peut ba révélation que à bientôt pe na Congo central so ima mboto la licité na Congo central pe éclater. Qu'est-ce qui se passe pour na mabele na biso tina nimbolandaka au parleur pour ete boye baba sango boye ba maye ozali koleka na mboka na biso lycée c'est le rôle les ans raté pour na hôtel Sabino so kozotambola nzela mosika omoni soso yeba que mboka ngo ekomi pembeni ba signo to za komona lelo eza kolakisa que makambo ekomi na suka bato lokuté zo kitan ebele mais lelo vérité eza ko mataper na ascenseur na vitesse nango pe e koma lelo tozali na kaka yampuya makungu fumu oyo uteli biso na mikili azarama musika ayaki elongo na bandeko oyo ya masolo tope sekele ya Congo balobi bango ba betera mingi c'était pour na hotel salikambo ezali que Congo naka na c'était toyeba pourquoi tout ça la différence entre démocratie quand on parle déjà de la démocratie tout le monde la République démocratique du Congo
Et puis, on est tous les bosso. Pourquoi changer biso? Bah, il y a République, démocratie du Congo, démocratie, ça malam, moto, ça mabé. Troye ba tina nini ya marambwana nyonso awa. Tu reparler sur 3 pouvoirs. Oyo toye baki, tu remona pyramide, ba pyramide na biso ba koka ko bombarder. Par exemple en Égypte, les lieux tango, tu remona ils en a 3 points. Ils ont le bel Kambuya, 3 pouvoirs, tu le belango. Awa, tout ça na guide spirituel, il y a bandeko ya MSK kaka yampu ya mbote na yo mukendi bonio malam. Alors première fois nous na haut-parleur depuis mon musika tiko ya pe awa ko sala pe mosala bozali ko la musabandeko, mais peut-être ba o pe ba ebité na mukusa non pardon na mukusa to lo banini kaka yampu ya zali nini, et puis MSK bozali banani Matondo mbuta pona oyamba biso na plateau ya haut-parleur. Ngai nazali kaka ya mbu ya makungu fumu, nazali fondateur ya MSK Ndongolobi Masolo ya sekele ya Congo. Nazali guide spirituel, guide scientifique pe guide politique ya MSK. Touti na France, tozala en France, ça fait 18 ans. Bon, depuis 2016, tu as implanté un mouvement ya MSK Awa. Et en 2019, le 24 avril, tout ça a sorti officiel. Et jusqu'à présent, tout ça a évolué, tout ça a avancé. Le 24 avril passé, il y a 2023, tout ça qui na Sainte-Thérèse, tout ça que tout ça na transition il y a 33 ans, depuis que Mobutu a Kotsaki, a Zongsaki multipartisme, na démocratie, depuis le 24 avril 1990, si les lots, tout le monde n'est pas parti politique, les lots et Bomel Bissomboka, tout ça au cocaté, qu'au avancé, qu'au développé Mbokanabiso suite à la démocratie. Donc voilà, MSK est mouvement socio-culturel. Oezo Bundela, retour et à pouvoir spirituel, scientifique et politique, au Tobungisa, na Congo et pas inabiso, il y a de cela 8 siècles passés. MSK ezali bateau ya alliance oyo lelo ezali ko sangisa ba mouvement nyonso ba association nyonso culturelle oyo bundela Congo ya ka oyo ba changer biso na conférence de Berlin. MSK ezali mouvement ya juxtaposition toza ni pour gauche ni pour droite, donc tozo bundela que unité Mama Kimpavi tabundelara entre 16e et 17e siècle. Unité Oyo ezalara relayé et païa Fumukimbangu Papa Simon Kimbangu entre 1920 et 1921 parce que les lots a unité na kata pouvoir na biso à théocratie Oyo ezalaki ba changer biso depuis 5e siècle et pas na civilisation grecque tant ba ko civilisation Congo yango na eza civilisation égyptienne et y compris tant civilisation romaine donc ba romain ba changer pays sous civilisation Congo na 7e siècle. Donc théocratie wana yango lelo na kata MSK tozo bundela pe ezonga parce que yango nde ezalaki pouvoir ya kibonzambe o ezalaki na 4 valeurs na biso ezali valeur aliboso eza bolingo ya mibale ezali respect ya misato ezali dignité pe justice o lelo mokili mobimba ezo ko bundela. Donc voilà, MSK c'est ça. Et ensuite pour chuter MSK ezali na kata MSK tozali na ba principe pe méthode o totambolara. Donc tozali na kati ya principe na biso eza principe royal. Tozali mouvement moko ya ba royaliste o ne na lobi tozo benga lelo bangunza nyonso batu nyonso o bazo bundela Congo ya ka ba chef coutumier o baza partout na monde ba rejoindre biso na kati ya MSK poto tambole longo poto yo ozongisa ba principe royal Congo o to bungisa. Et en même temps na kati ya ba valeur na biso o tozana on méthode to tambola on a MSK ezali inspiration ezali vision. Ba vision en ezopesa biso ba idée na katsa ba idée na biso toza ba conviction tozo croire nango et ensuite toza déterminé et à la fin tozali ba réaliste na kati ya MSK. Na kombo na on t'appelle Fumu parce que vous avez descendant de la famille royale ou pas? Non, Fumu eza kombo oyo ba pesangai koko nanga azalaki président sectionnaire ya Abako na Matete et puis ngai na botami ba pesanga kombo wana ya Makungu Mfumu et puis voilà yango na pe na hérité yango nazo continuer nango tilelo. Donc c'est pas que vous avez chef coutumier to
quelque chose pareil. Non, on a un chef coutumier. Mais Mbutamu Kendi le to e bana bandeko o bazolanda que chef coutumier c'est qui en fait? Parce que to comme on a ba amalgame ezebele pour na ba chef coutumier. Or qu'un chef coutumier n'est rien d'autre que un gardien du temple. Ko bandana chef coutumier ayambo o amukili. To ebié quand même. Peut-être bandeko va éviter. Bah oui, bah peut-être les premier chef coutumier c'est Adam. Ouais, akela mwana mukili et pas ya Nzambe. On a un mouvement de binu de bolobara. Tolobara bongo mais dans la nature, dans la civilisation humanitaire. Na kati ya humanité, na histoire ya humanité, premier chef coutumier est Adam. Donc les lopé ba descendant ya batunion so wana donc chef coutumier ngolo barara aza gardien du temple. Non gardien du temple eza mutazo azo garder ba principe n'a pas valeur, c'est tout. Mais quelque part, d'abord on a confusion. Aux hôtels, c'est que le combat, c'est-à-dire la civilisation n'est pas panabiso, et il y a grec, et romain, et ainsi de suite. Et c'est-à-dire que par là, tout le monde a que Motoro Azali, le rôle à Kulutu, et Azali Moto Mwindu, civilisation à Bato Mwindu. Mais évidemment, au lobby, c'est ce que Adam, des chefs coutumiers, social liboso, alors que les solos, il y a une civilisation, qui après, dans les solos, il y a une bêta. Par là, apparemment, il y a confusion aux Sala. Non, il y a confusion. Mbutamu Kendi, Adam Zala Mundelete. Adam Zala Muntumoindo. Tout comme on a Macron approuvant le 7 mars 2023, à Otaïkoya, à auto-visiter Adam. Awa, na Congo central, plutôt en Afrique centrale. Peut-être que Belé. Adam a visité qui Kasi na centre de l'univers na Congo comment parce que Macron tangaye batu monika aye pour renouer ba relation na Afrique na plutôt na Afrique centrale mais ce n'est pas ça a outi ko visiter centre de l'univers accueilli donc a visiter qui royaume Congo accueilli à visiter à banen en Angola pour la rotation na sala spirituellement scientifiquement et politiquement accueilli na Gabon ake na Angola, ake na Congo Brazzaville, pe azongi awa na Congo RDC. Donc a auto visiter centre de l'univers. Donc au prouvant quand même na beaucoup Mbutamu Kendi pour bandeko o bazolanda biso pour ba comprendre que Congo o ya RDC 1 et cause à l'appellation en beaucoup côté. To reprouver na livre o ya Lilian Tiram et bima na 2010 to l'accent na kata MSK pour nous reprouver ndenge ni tozolo bela Congo ya ka où ezali centre de l'univers et place aux créations culture et à création paix et à invention et place au mutu ya yambo chef coutumier à liboso Adam à Salamara awa na Afrique centrale et ça peut prouver dans la Bible donc to fungula na lombango na page 63 plutôt na page 53 et livre où komama na 25 écrivains Lilian Tiram Kate Lilian Tiram azala joueur il y a France où Bazora Coupe du Monde en 1998 et puis il est pas allé déporté pendant traite négrière bah parents en fait bah que bota bango na ba Guadeloupe par là donc na beaucoup oyo ezana 25 écrivains na mindele mutu ba komango donc au fond là na nombango na kati awa na page 53 ba komabwe ba komi Dona Béatrice est née au royaume du Congo bango bazo koma Congo avec K. Dona Béatrice eza Mama Kimpa Vita. Yeyo obala kisi ba illustré à une image. Donc Dona Béatrice est née au royaume du Congo. Royaume prospère qui englobe des parties de l'actuelle République démocratique du Congo. Au photo Kombo lango elongwa Congo zonga to lona nzete wana ya Congo de l'Angola actuelle et d'une partie du Gabon, soit environ 300 000 km² Congo. Ya Congo au mindele au bakomi 25 écrivains na Lilian Tiram Nakati Congo Yaka signifie cercle univers centre de l'univers maintenant ba écrivain o ya mindele na Lilian Tiram ya Moindo Nakati bazo tout na question boy pourquoi la France lui a-t-elle imposé un C à la place des K en mettant un C à la place des K on dénature l'essence du pays. On dénature ces femmes et ces hommes, on falsifie l'histoire millénaire d'un peuple. Donc, qui veut dire quoi?
na la conférence de Berlin, après traite négrière, il y a 5 siècles, depuis le 14e siècle, il y a 18e siècle, Vandelibiso entre novembre 1884 et février 1885, Longo Libiso Congo, il y a Congo, il y a Ka, Alibatelibiso Congo, il y a C, il y a Congo, na conférence de Berlin, entre 11 pays européens, États-Unis, France, Allemagne, Suède, Italie, ainsi de suite. Donc voilà un peu qu'on falsifie l'histoire, donc la culture, la mœurs, la tradition, la coutume, la valeur, le principe du royaume Congo. Alors, ceux que vous pensez que... est-ce que vous êtes d'accord d'abord avec moi que falsifier mingi combo histoire ils a falsifié même combo ya bateau parce que même au monique combo na biso za na puissance même côté spirituel ça vibre et vibraka mais changer biso de façon que pour nous diminuer un peu biso. Est-ce que vous êtes d'accord nangai naza d'accord un peu pas totalement changer biso vraiment tout entière et là quand changer biso mingi ça prénom mais sotali le mbuta mukendi ezanaka et dans la culture nous sommes auto-conservés. Il y a de cela des millénaires où il y a des cultures, il y a combo na biso amboka, auto benga et puis culture culinaire. Il y a bilo raolia au monde le tikala na bafumbwa ba pondu malgré tout ba koko ba découvrir ba fumbwa culture on a pe to bungisa ba koko ba découvrir par exemple biloko biso to liaka mingi to ebi bango te culture on a pe to bungisa puis culture ya ba non na biso total rale lo mbuta mukendi pour nous zongi selo maruba. So tali ba kombo na biso nyonse na baka oyoka kinkole na ba espace na biso mais c'est ce que j'ai dit mais on répond à la question na ouais te na répondre donc so ba longoli par exemple K ouais bachi par exemple C sikoyo kasebomi biso mais c'est ça c'est que vous êtes d'accord avec que ce ba combo et bon évidemment donc combo ya mboka ndenge ba changer ouais c'est ça donc parce que c'est wana engolo ba biso to ba congolais ezali ba cochon d'Orient en fait les années mindele ba comme ça biso donc les cachot ya ba occidentaux donc to kangama na kacha cachot ya ba occidentaux na kacha système à traite négrière na kacha système à colonisation et puis le néocolonialisme donc so to zongi na Congo ya kate ya Congo to bima raté to se développer raté sur le plan spirituel scientifique et politique donc pour nayo Adam ezali réellement vraiment combo ya moto ya yambo non bon one juste code moko one ezakaka ba kombo o batu ba pesi mais azakaka mutu omoni mais par là en tant que bino parce que quand vous parlez de 3 pouvoirs c'est le ramokete hein quand vous êtes guide spirituel les le ramokete mais ceux qui osent même batu na ndenge ya Adam juste par rapport à premier moto or que ce n'est pas ça vraiment le sens à niveau ésotérique mais ça devient compliqué parce que bateau bazo comprendre le rumsusu yo peut-être aussi le bapel rumsusu aux autres confusion ti aux mona non Adam est juste combo o ba illustré na mindele tout consort mais na mutu kaka o ya yambo a existaka mutu wana ndi apporter les biso ba valeur na ba principe na kata société na biso donc ba valeur en ozanini o na lobi lelo bolingo so bolingo donc ba valeur divine o e baneko konza mokili lelo uta na Égypte antique Égypte ancien il y a Kama Kemet ba Kemet et ensuite Congo alors ba valeur wana nde mine wana o na bia liboso bolingo tala bolingo so kezaki na mokili ti lelo nde minduke ko beta te nde ba ko sala ba arme nucléaire te bolingo entre mboka ya mokili mobimba ezate bolingo entre le peuple net biso ana Congo ezate respect à l'institution respect à droit de l'homme est-ce que ceux qui vraiment les lobes par exemple va ONU et respectera droit de l'homme est-ce que minduke ko beta na mboka et ko beta te tout le monde a respect même il y a environnement ezate et ensuite dignité où est dignité de l'homme Talanding bazo boma batu na mukili. Talanding bazo créer ba coronavirus, c'est pas ba démocrate, tout consort. Alors justice na mukili ezate. Donc voilà, ils font des tozonga wana lelo soki Congo ezongi Congo a wana RDC nde ba valeur wana tozongi sango pe ekotombola mboka na biso, ekotombola Afrique pe to changer monde. Alors ndenge na livre il y a lien tira Mauti Koloba identité na biso et Kenda. Donc tout ça sous autocoquer au salaté les lobby tout ça comme con. Alors par là, c'est-à-dire que principe de la démocratie oyoto yamba donc là que Mobutu mutakoti sangwandima to lobani c'est la personne par exemple on a à tout moment dans le bar il avait la solution
mais memi mboka na nenga désordre to lobanini par rapport un peu à Nina, parce que hier tant on a c'était lui, et puis à un moment il a un peu libéralisé Masolo, c'est-à-dire que qu'est-ce que Okoloba par rapport au Cambodge? Matondo pona motuna mbuta mukendi et là on a oloba elboso na je demanderai à tous les Congolais dans le monde et puis à tous les politiciens congolais kobanda par exemple na président Nabiso Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo baeba d'abord démocratie banda quand na nini na siècle nini démocratie bandi na 5e siècle mais c'était pourquoi démocratie ezalaki pour briser le principe royal ou ezaki véritable original oyo ya ba principe royal lo lenge o biso to monena ba principe royal wana ezalaki te ke mutu kaka oya koki ko bima azala roi il faut auta kaka na famille moko ndesinga kaka ya mbu ya makungu fumu ke mwana nanga zo obligé il faut azala roi non tout le monde n'a pas cet exemple pour chuter un peu tout le monde a dit tout temps par exemple ba combo il y a ba roi ou ba dirigeant qui quand même avant 5e siècle même après 5e siècle roi moi Bimaïdi les rois Zananga Moa les rois Ngongo Masaki les rois Mbala Lukeni les rois Kalunga Mpunu les rois Nzinga Selenge les rois Nkanga Malunda Tusuki Kawana un exemple au monique ba combo wana eza combo ya même famille tende ba mindele lelo ba kosa biso ba zui maramba royauté ba changer yango ke pa ina bango pouvoir il faut utaka na famille moko OK ezala bongote donc démocratie continue na 5e siècle pour ba boma clan donc lignée na biso luvila na biso c'est-à-dire nengo zoloba soki yozaki roi mona no po bon tozaki ba matriarcat moi na eza mona na ote mais ekende côté moi na noko donc mona kasi na yo par là peut-être ozako lobanini moi na kasi ekende pas mona na yo te ekende pas mona kasi ou bien ozoloba que eza juste na classe sociale moko boye ou bien groupe moko boye bato o déjà banika que place boye yo soki o lungwe tamsu yopé au côté comme mokonzi yopé na famille na yopé beaucoup yopé na côté na lignée royale expliquer on peut bientôt comprendre un peu comment ça matondo mbuta yanga na lobby na 5e siècle ère ba côté biso démocratie ezalaki pour ba boma ba origine royale ou ezalaki vraiment au Congo et Tchaka ainsi que uta na ba Égypte pharaonique donc il veut dire quoi tozalaki na 3 lignées 3 lignées wana to bengango biso to bengango ba bengango ba clan mais to bengango luvila place to baneko uta donc luvila ya bantsaku ya bampanzu na banzinga donc bantsaku enigoloba ndeti lelo ba komisango Sénat bampanzu eza lokola lelo ba komisango Assemblée nationale banzinga ezali ndenge ba komisango lelo présidence de la République donc pouvoir exécutif alors bantsaku ezali na des places wana et puis au total même le pour na ozonga pourquoi le ba chef coutumier na biso ba kota na Sénat or avant 5e siècle tozala bongo ki na clan na lignée ya bantsaku ou clan ya bantsaku wana donc ba chef coutumier bazala kuna ba notable banganga nkisi banganga nzambe banganga ya maele o baba neki kopona mokonzi ba sakumunie ndeti ba sakumunie mbuta mukendi okomi roi choyo wana soko komi roi ozana 2 ans par exemple à diriger même infini tili wana mais au respecter car ba principe royal na ba valeur divine oyo bango bantsaku baropesa par rapport na oyo ke ute pa bampanzu alors et pa bampanzu eza lokola lelo bakomisango Assemblée nationale kuna nde et place ba scientifique na biso bazalaki oyo bayebaki que sur le plan social économique toko créer toko inventer par exemple nzete ya minu lelo na espace na biso na richesse na biso na bakozongo na culture et industrialisation bakomisango dentifrice et dominer ba dentifrice tout na monde kuna ne na klawana ya bampanzu bango pe babandaki kopesa ba idée scientifique et pai ya bantsaku oyo déjà baponaki déjà mokonzi alors ce qui to yesko na suka na clan wana dans lignée luvila yaba nzinga nde kuna bampanzu na bantsaku babandeki ko kitisela déjà mokonzo baponi que voilà yo lolenge oko diriger ezali boye pona gestion peut pouvoir ya mboka soko ko kite 1 an 2 ans au sahel bongo te to longolio ya mwana to mona ngo lelo ba pape
ya Rome bazwango culture wana ya reponza ya repona mukonzi. Non, ezate kaka ke mutu moko to pe. Non, natangi muta mukendi quelqu'un non awa. To monte ke zaka non ya yambuya non. Mais les c'est ça le grand problème hein que non mabele na biso koko na biso mutazaki fumo place wana tout ça c'est que zaka ya biso pouvoir na biso et ça même cause ya ba bitumbebele qu'est-ce qu'on peut dire? Falsification à histoire ou bien les lopé même au bazo détenir un peu pouvoir moko c'est un peu pureté ce tolo ba bongo. Au moni mbuta mukendi confusion totangi bien na livre à Lilian Tiram avec les 25 écrivains. Le problème est que un chef coutumier mabele goza ya emoroté mabelo eza yo eza nga eza ba congolais nyonso. Alors ce qui est évidemment et que mabele wana et goza oui certainement kokono moko boye atikara mabele et ainsi de suite, mais il faut ezala na contrôle ko landela yango soki évidemment ezala ki mabele ya chef coutumier moko boye ba landela yango soki ezaki ya bango c'est bon. Mais sur les alliés, il y a pas monté. Ils étaient sur comme ils étaient qui la famille est indésou peut-être que pour mutum susu. Ben ouais, évidemment. Mais balandeli sur ma belle qui ça là ya bango. Mais tous ont un nom butamukendi. Comment ça se fait que les loba chef coutumier ba lobby que ma belle za bango. Mais tous on a battu na kivu bazo bo ma bango. Mais alors ceux qui ba chef coutumier bazana pouvoir on a kinkulu. Il y a ba bantu auto bungisa to tangi awa balongola biso ba changer biso Congo ya ka kolongola balongola Congo ya ka donc ba ki muntu ki bantu et longola balongola biso na cerveau. Donc to résonance normalité to bunga. Alors qu'est-ce que le chef coutumier nazo senga ba chef coutumier ko bana mfumu difima place au bazali bango nyonso qu'est-ce qu'ils attendent? Par exemple ya ko kende atoko zo ba nzoi ba lion, ba guépard, ba léopard, donc ba chef coutumier tout autour na problème il y a pouvoir à solo c'est ça. Voilà pour une ba rotinde la ba rwandais na butute et que nous ba renverser ba char na bango na ba mpakasa tout consort pour na peuple na biso za la sauver. Non, ba chef coutumier ba ko coopérer te mbuta mukendi. Pourquoi? Ba ko coopérer sur le pouvoir spirituel parce que Congo ya ka nanu zongi na mboko te. Donc pouvoir ya kifumu za la race. Et ko za latin, c'est tout à fait normal ba lobby awa bien que ko changer ba changer Congo ya ka donc qui ba falsifier histoire ça veut dire tous les pouvoirs spirituels scientifiques et politiques il y a royauté autozala nango et koki kozala ezamala muté et fondé to zonga pona rozonga on a déjà biso na kata MSK to loba ke to pesa ébauche na ébauche wana auto pesa pour un changement d'abord il y a constitution parce que soto zongi mbuta mukendi dans toutes les civilisations to une civilisation égyptienne ou eza civilisation Congo ou ebanda création peu invention il y a ba langue tobo sanate que première langue parlée dans monde des langues qui Congo ne mutu epesi ba écriture hiéroglyphe epesi écriture il y a epesi ba latin epesi ba français za ba leki na biso et na sima alors place ya Congo autolobi ce qui est zongité torobimate on a biso tolobi boy constitution o eza déjà parmi ba droit il y a monde eza na deux droits o esalarake na kati ya civilisation né dans le civilisation égyptienne civilisation grecque et yoko boma civilisation égyptienne donc bomi civilisation Congo na 5e siècle après civilisation romaine et yoko boma civilisation grecque ba sangani entre gréco-romain ba yoko boma civilisation Congo alors kuna na kati ya civilisation Congo ezalaki ke droit coutumier mutebane ko primé soko tali ba constitution tout ya monde et l'autre primera liboso droit coutumier pour régir droit constitutionnel. Alors c'est quoi la constitution au biso to na mboka na biso. Quelle est la coutume ou les coutumes où est composée la constitution na biso? Oh lelo président Félix Tshisekedi azo diriger na. Quelle est cette coutume? Et ça été. D'ailleurs le lot député Moro Autu pour proposer loi par exemple il y a pas dot que $500 c'est-à-dire que même na kati ya batribia batu ke biloko botam so bokosinga c'est-à-dire et définir malamoro le robino et c'est ngil bosala mais or to ebi que na mai o te peut expliquer même pour les loto yeba que ceux qui mu penda bali ba osala ndenge nini c'est-à-dire ça qui ba voter déjà marambona ce tikala au jour le jour des années to vivre bon mais les lots bah politicien bah comme qu'on définir pour changer un peu donne par là sur le banine que bah inverser alors voilà les lois par exemple pas un député pareil est-ce qu'il y a vraiment
vecteur, il y a changement réel pour ma belé, ou bien c'est juste pour bien c'est déjà un problème. D'abord c'est un problème. C'est un problème. Na coutume na biso toté ka basita. Tant on le dit déjà $500. Dans le lot banimba on a $3000. Soto obi $500. Et ça revendre moi si biso na coutume na biso to bané côté ka basité. Mais qu'est-ce qu'on est en train de proposer par exemple na kati ya mémorandum constitutionnel un exemple. Net député Mbao. Bisoto Osengane ba chef coutumier, il faut président de la République par exemple sur ce point-là, Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, il faut y inviter ba chef coutumier nyonso. A ebisi bango, bosa elanga ba liste. Par exemple, moi na ya Mumpende, soki na moi na ya Mobutu a déjà fait ça non? Mobutu déjà ça là qui en tout ça dans un livre moro jaune oyo asala il y a ba tribune sur parlant des régie. Mobutu a déjà fait ce travail là. Moutamoukeli s'il vous plaît, ça je comprends par rapport à Mobutu, on va y revenir. Donc mais lelo par exemple, soki moi na ndetingai na bala moi si maman naza par exemple Montandu, maman naza so Équateur. Alors qu'est-ce que les chefs coutumiers peuvent faire na administration où ils sont dirigés par exemple par Banding et Pandinga, Banding ils ont pouvoir exécutif, bango faut pas bien ba chef coutumier au baza ba gardien du temple au ba ba valeur na ba principe ba ke ba valeur totale et pe samara boye et pe samara boye ba jusqu'au ba sali liste ba vraiment liste mobimba ba sali yango ba bi mona mbali soka ningo bala akena commune na ye par exemple na commune à Lemba ils ont déjà na papier moko formulaire eza structuré au bankumu ba chef coutumier na mikonzambo kakota bandinga si bacha ba ebike ba valeur totale ezalara boye yake aoke na famille akei kaka kuna na commune na maison communale azui kaka yemo ayebi déjà o nini na kopesa na famille wana et puis montant ya mbongo ezala déjà fixé par un biso montant ya mbongo et kozala même pas $100. Il faut donc qu'ils aient la somme moko dérisoire. Au kekolo bana coutume na biso babanego sengalem sasengi un likuta. Ozui mwasi. Na bamboka msusu ti lelo bazwaka kaka mukalakaka ya pilipili ozui mwasi. Yangwana tomoni lelo nengeza boye basi bazotula mibali pe bazotula et vu que culture et création d'emploi et la raté. Ceux qui peuvent louer on a payé même $500 c'est parce que bayo qui perd $3000 $2000 dû à on a yé bango batam 60 que pour na 500 or que c'est que ce n'est pas ça la solution. Juste que la solution, mais par là, PSP va s'alper à bon. Tout le monde a que constitution ou dominé ou bien la commune parce que même système va commune va bourgmestre ça t'es na nengi beaucoup qu'on habite so. Matondo. C'est-à-dire que le grand problème est aux alanini ka. Tous on a ka. Ce peut être même président pour lobby, c'est-à-dire même président pour Longo. Évidemment. Maintenant, expliquez un peu bien. Comme maintenant vous osez ça qui est mon lobby en haut, mais le lobby vous signez la président ça, on comprend évidemment, pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Évidemment, Mbouta Mukendi. Toko imeka ko illustrer na nuke totalisa que ba institution nyonso o amboka na biso depuis 2006 ils allaient par terre. Même déjà président Zamuto Mboka c'est azali illégal dans tel sens. Parce que constitution o ezo sa la mboka na biso eza Louis Michel Moutako mais la biso ba komango entre ba belligérants na buntu bazo boma batu na lelo na ba kwa muntu bazo boma batu na este tout consorto prouvant toza na livre moko ya Tshisekedi ou les combats pertinents pour sauver les Congo Zaïre question à l'IDPS to prouvant to l'accent na page 63 pour na tel ça que constitution o eza na mboka na biso et donc et qui régir à qui était toutes les institutions comme la présidente de la République où ils clan eza bandinga kozonga na clan bantsaku où ils ali Sénat et puis toye na clan banpanzu où ils ali parlement chambre basse toye par exemple na cour constitutionnelle toye na pas na biso moko institution état que peuple ba cour constitutionnelle ba cour suprême à justice toke par exemple et pas ba juge et pas ba avocat toutes les institutions sont par terre on va les prouver alors on n'a pas 503 Evariste Chimanga Bakadiababu akoma boye et livre Ebima na une question à IDPS voilà Ebima na 2006 juste après promulgation il y a constitution et pas il y a président sortant Joseph Kabila Kabange le 18 février 2006 batuna boye akoma boye. On sait qu'il y a eu une manipulation des résultats du référendum et maintenant que la fameuse constitution a été entérinée par la Cour suprême de justice, comment trouvez-vous son contenu? Les dirigeants, donc question à l'IDPS, les dirigeants de l'IDPS
président Félix Tshisekedi d'Antoine Tshilombo Oazo dirigé Bisso souligne le fait que même certains occidentaux qui ont examiné attentivement la fameuse constitution confectionnée avec le concours du commissaire Louis Michel Aza, ex-ministre des Affaires étrangères belge, regrettent infiniment. C'est le cas, par exemple, du professeur Léon de Saint-Moulin, Léon de Saint-Moulin, Azalé professeur na Inikin, Azaki couronné en avril 2020, tant à Koufa qui est pas président Félix Tshisekedi d'Antoine Tshilombo. Léon de Saint-Moulin qui, stigmatisant l'influence nocive des experts étrangers dans la rédaction de ces textes constitutionnels, affirme que la constitution de Joseph Kabila, pourquoi constitution de Joseph Kabila? Parce que Yemutu a signé Kayango, dans la constitution de Joseph Kabila. Mais or, qu'ils allaient pour tous les Congolais, na Santiti, na Belgique, Louis Michel Moutako Marango. Alors, la constitution de Joseph Kabila est un simple exercice académique pour un pays indéterminé et pour un peuple neutre et sans spécificité propre. Il dénonce l'absence de l'âme bantou. Tous les chefs coutumiers, on nous dit, Fumudi Fima par exemple, Fumudi Fima, on nous dit que la constitution du 18 février 2006 est allée sans l'âme bantou. Yomutozali na mutu atran, yaba chef coutumier, Fumudi Fima olobi nini. Voilà, et Bangunza, chef coutumier, tout oyo qui sont en train de militer pour le Congo et Zongalelo. Alors, sans l'ambantou du système de valeurs des Congolais, leur modèle de perception de la vie, il souligne que la constitution de Joseph Kabila est un objet juridique non identifié. En découvrant la constitution de Joseph Kabila, les grands constitutionnalistes Francis Delpère s'est écrié « Si telle est la constitution de la République démocratique du Congo, peut-on vraiment parler d'une constitution pour ces pays? Les dirigeants de l'IDPS, Félix Tshisekedi d'Antoine Tshilombo, Mkonzambo Kanabiso Oaza, Namuto Amboka, estiment que toutes ces réactions négatives leur donnent raison pour avoir refusé d'avaliser un tel document qui fait aujourd'hui la honte des Congolais. Donc voilà, Mboutamu Kendi, on ne peut pas parler des institutions dans notre pays parce que tout est carbonisé. Sans l'ambantou, il y a bissoté. Lui, Michel Moutakome la bisso. Alors, nos institutions sont dirigées par quelle constitution? Il y a un moni Mboutamu Kendi. Mais il y a même deux mandants, il y a président, un mandat encore renouvelable. Une fois, tout est régi. Balobi neti tala Mboutamu Kendi. Constitution ngoyango. Ce qui te font na page, il y a préambule. Balobi boy, exposé des motifs. Balobi, depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes, dont l'une de ses causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Prenons l'exemple article 70. Balobi, le président reste en pouvoir, en poste, jusqu'à ce qu'il va élire un nouveau président. Mais, Azaka a droit il y a 5 ans. Ce qui est Félix Tshisekedi, ce qui est renouvelable une fois. Mais après ce qui est à des mandats, ba renouveler à Liboso, à Rosalawana, ce qui n'a nous, ba élire président, il y a Sikati. Alors, ça veut dire quoi? Il y a tout le monde qui est président sortant, Joseph Kabila. La constitutionnaliste parle, il y a un piège. Hein? Voilà, oui, évidemment. Il y a un piège. Mais tout le monde est en désordre en Salamagine en 2016. Oui. 2 ans. Oui. Ça veut dire quoi? Bah, violer la même constitution à Bango. Bango peut le sous Bongo, non? Alors, par là, va constitutionnaliste, ça va français belé. Voilà. Tout ça. Mais c'est vraiment un piège. L'autre article pour passer, s'il vous plaît, M. Mboutamu Kendi. Dans l'article 73, Balobi que l'élection faisait organisée 90 jours avant, donc 90 jours. Et le lorsqu'on va ça l'élection quand Balobi en décembre, oh déjà seigneur les organes néocolonial photo combo la moto benganango parce que ezali la culture électorale na bisoté. Na outa koloba tout à l'heure que culture électorale na biso ezali lokolo ba votera pape. Biso toza na collège électoral o bantsaku bavandaka pour ba élire mubaba pona mukonzamboka yangwana nde ba romain ba yibango pa na biso ba américain pe ba yibango pa na biso yangwana monaki
Trump banyaki balongola ye na congrès chambre mo ba américain bazala nango soki ke ba moni ke mukonza mboka zo koka ko diriger te bazwaka congrès moko boye ba bengi mukonza mboka po balongola ye ezalaka bongo na royaume Congo yango wana nde bango bayiba. Donc alors soki tozongi balobi 90 jours avant depuis 2006 2011 2018 wa place ba respecta 90 jours. Et l'autre côté, donc au moins ils ont âme bantouté, modèle n'a bisoté, spécificité n'a bisoté, façon n'a bisoté à revivre, n'a pas culture, bah merde, tout consort. Bah comment on a mon français, bisoto a français, faut modifier ma, bisoto a français, faut mon cousou, bisoto a français. Félix Tshisekedi d'Antoine Tshilombo, président de la République. Bisoto a français. Félix, ça se comprend. Surtout Bengue Tshilombo, photo Bengae. Tshilombo. Ah ben y a une photo van. Voilà. Mais est-ce que l'homme se paye? Parce que par là même la population sur la biso be bande kwazo la biso bazo comprendre le pays une chose que c'est-à-dire même ba fumo belé autour tout le monde lelo c'est-à-dire ba zapé ba vrai fumo parce que là il faut remettre en cause beaucoup de choses parce que mamboza ko loba oyo ezali très profond. Si réellement, par exemple, papa n'a pas de comprendre, on va la péroi. Il faut abîmer la conférence constitutionnelle. Déjà, nous avons dit que mais et puis, guerre à terre est à Pamba. Le président, il a mis des moyens. Même même pas aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ozali, les autres CPLA, na haut-parleur. Que ezali émission moko ezolo bela marambo ya Congo mingi ezotalisa marambo oyo millénaire ba falsifier biso histoire mais na lobby bien Congo moyen muta opérer zate même Félix Tshisekedi d'Antoine Tshilombo a opérer ndeni faut soki tozongi na on a Congo te boba chef coutumier lelo soki chef coutumier alati mayaka ndenge yo lati mayaka so chef coutumier alati tof c'est pas ça qui construit un pays. Ce n'est pas dit que ce soit Simbikan. Non. Ce qui est au latin codia, ne pouvoir. Non, on a un symbolisme à pouvoir. Par exemple, un oiseau, ndeke. Et zo pesakaka, idée, makanici pour monter à l'avion. Par exemple, avion, moutune bazu avion, azuko moli monaye et keinde et lobi basala avion. Ba imiter ndeke pour basala avion bazui ba matériel wana kaka na mokili omoni maintenant kolobaki tango mutalati tof batu ba longola almagam nazo ko inviter mbuta mukendi ce plateau ya haut-parleur que kolobaki mobutu tango bana la ta tof à léopard que azalaki yango ne mutebana sala pouvoir ne c'est faux, archi faux. Il avait tout dans sa spiritualité na cerveau na ende mutu et salaki que à la République d'Isaïr. Mais ça juste ce symbolisme il y a il faut comprendre parce que Niama wana même na Zamba à banque ça ni à pouvoir. Oui, effectivement. On appelle Zaïr ezaki bon pena que babanga rabiso même bamboke belé le loto kendara babenga bayibi ko to kongote bayibi ka Zaïr. C'est-à-dire que ezaki vraiment na puissance moko parfois c'est symbolisme dans le lobby et l'on ne pas incarné et c'est ce qui aussi dégage. Mbutamu kendi. Nani Mobutu anda banque sabatu parce que l'institution est quand même forte. Yangwana batu ane kubanga. Ezaki te pour anda lata tofa léopard. Batu balanda sa façon de parler. Ndenge azwaki pouvoir et authenticité nakati entre Kasavu Bumulele Mulumumba ne babane ko patoger mindele babane ko kosabango tout consort ne ye ayebaki mayele wana neti même père ezalaki ya mulele mutawanda sanango drapeau par exemple ya Zaïre ezalaki drapeau ya ba jeune abakiste nde Mobutu azwaki o a flambeau wana on le quoi Mobutu comprendre ngo tant azwaki pouvoir nde akocha biloko wana en place mais lelo Mbutamu kendi Congo eko marché te soki to vandité yangwana moni ébauche o mémorandum constitutionnel, conférence constitutionnelle, réinventons un autre modèle de gouvernance selon notre culture. Donc, au Kotisango, depuis l'époque à Joseph Kabila, au Kotisango et pas à Félix Tshisekedi, tous en a preuve, il y a accusé des réceptions. Biso tous en a culture à parti politique. Démocratie, la culture politique n'a bisoté. Il y a un papa Diangenda, à l'obara que démocratie, c'est cadeau empoisonné pour l'Afrique. Alors, tous en a preuve. Ah ouais. Pour chiter, tout en a preuve. Prochainement, preuve yango yo, bacquisé des réceptions.
to kotisa tout consort et machin y a on a toujours senga lelo il faut Félix Tshisekedi d'Antoine Chilombo et puis président sortant Joseph Kabila Kabange batala ba tiroir na bango o to kotisela bango po batala memo auto déposa to kotisa pona to vanda po to banana ko changer constitution to changer ba institution na biso. Merci beaucoup Izalaki Kaka Yambuga Wazaki Nabiso le loi mais qui correspond dans ba mituna Nabiso mais masolo Izara est belé masolo est belé peut-être prochainement tu reçois tu continuer un peu tu continuer parce que ba livre au même amimia tout temps peut-être ba page mo ba paragraphe c'est que surtout bien tout temps ba bilo msusu isa grave awa matondo pona yo pona ko répondre à l'invitation matondo na ba nekonyo sur il y a MCK liloba pe asuka pona lilo 30 secondes depuis to ba kabana yo liloba asuka ezake na kata MSK tozali tozo présenter livret d'idéologie il y a MSK oyo banik bazwa yango bakoki ko contacter biso ko benga par exemple biso na 089 84 81 589 donc waneza numéro o bako contacter biso mais na WhatsApp bako contacter na 0033 664 32 12 61 nde bako zwa biso bako ko trouver livret d'idéologie pour bayeba oyo nini MSK ezotalisa donc voilà mais toko senga na suka to ebake tozali fleuve Congo. Fleuve Congo place bandi na embouchure nango na Lualaba ti est traversé keti na Angola et simami na bama ya mike tozala bongo po tozongisa unité o mama kimpa vita bundela na 16e siècle pe unité o fumukimbanga bundela entre 1920 pe 1921 na ba oyo ba kasavu ba bundela po to changer mboka Matondo. Grand merci na bino to moni bande ko belé o ba osa biso signal grand merci da mingi déjà ba benga pona journée le 22 mai aux alliés anniversaire na ngai ba Matondo belé la grande famille bande ko balandi biso na Corée du Sud pourquoi pas saluer Nelly Mokela topé sur Bambote belé une très belle dame aux à partir de la France, Karine Kimambalo, si le soleil est karakito, pourquoi pas les États-Unis, grand monde, bande connue sur Bolanda Bisokuna, Tomoni, plus un maman bibi chez vous, nous topé sur Bambote belé, Tomoni, chef-d'œuvre de beauté depuis Canada, la grande famille, Kuna topé sibino Bambote belé, Bosé belé, Naba, Mbuta, Ne, Mabia, topé sibino vraiment Bambote belé, pourquoi pas que saluer Henri Kokoriko fond la masolo, na France Bazar Landa Biso, ba maman na Biso et belé, ba maman na nous, ceux qui ba maman Brigitte, Boza et belé, son habitude dans le temps à Combo Awa, aussi saté, pourquoi pas Papa Sunda, le vieux Abapeti Naye, le professeur des universités, à partir de Congo Brazzaville, Papa Nzinga P, Topesio, Bambote et belé. Grand merci à Richardson, Azakiwana et le Mgelesi, la grande équipe, le rendez-vous de tous les jours à 14h05. Na haut-parleur, YouTube, vous s'abonnez massivement. On a bien notre Koutani, sous lobby avec le même plaisir. Bye bye. Debout Congolais, unis par les sons, unis dans les francs.